ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaidi Ngoma, l'autre est là, Londa Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande kobalandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino na ABC tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude tala tina ete sika leso tozali toloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo bande ko balandi na tshela kibino archive bouti peza kolandela bokebi bonso Musée Laurent Désiré Kabila oyo biso soto yebi yende mutakotela biso ba Rwandais na tout étendue ya République démocratique du Congo kasi boyoki ye moko na lisukulu na epe ko mwamweta biso peto seka bipai biso la reine Olga Lompingala mokiteno Florence Batondo Mido bondi ya botarde bonoite ba pour mentangolano na nyonso émission ekokomela bino mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila aseki alobi nazali ko bengalande ba soldat rwandais bakende yende mutayaki na bango te alobi tango azo bengala bango kasi ya kamwa ya moni na ba congolais babali ko kanga bisaka alobi oh mais bino boko bimala les lolenge nini ngana alobi bino te na lobi ba congolais batikala mais na lobi nde ba soldat ba rwandais basala nini bakende asutukala ba ministre congolais bakei comprendre Lili Saya tout ce kata moke bandeko bisika lo sobozali BLD ingeta kilame plus 49 bokila lo konde fam pekato isa konkoi to sekate mama gata lo sako ekinyo mamekami ngamo le koe to seka biso to kobengana Kabila te to kobengana Kabila kasi biso na tisekeli to welini to kobengana Kabila biso sikola baluba to welini to mona ka boti sekeli ya dinamina Kabila to comprendre que ba très bazali na kati ya République démocratique du Congo talatina toza koloba ete mokolo ya lelo soki tozozong célébrer ba archive voilà pour comprendre etumba ya ba congolais ezali te po tozali o ba tribal etumba ya ba congolais ezali te po soki congolais te tozali kobunda to bengana ba rwandais na tout étendue ya République démocratique du Congo yango le kozong célébrer bino ba archive oyo po bofinga ka ba tribal te to boyi muto ya ki ba rwandais ya boyi bango mais comment yo congolais o satemeli ba rwandais bola bilamba comment ba komi sous le force na l'opposition na yo wande la problème na bango kasi ozande très traité et où t'es pas ya Musée Laurent Désiré Kabila
paix à son âme. Bandeko, tozali siko kolobela, makambo e panzani molongo mobimba bato bobengo séa de la presse, bolobi ete mwana mboka mosengo, aye ko boma mboka, ba meso bolobi au séa de la presse azali tribale, mais na yebite na 2011, les mêmes monoko mosengo wana, et lobaka ete Kabila a triché l'élection te, na papa Tshisekedi, wana zaki pe moluba, wana zaki pe tribal, bandeko langa tozala ba fani kwiti te le babilo moko. Est-ce que Moussa le roi désiré Kabila? Na archive bauti kotala ye muta mema ba rwandete mabenga ki bango poni po a comprendre ki okoyi ko senga mutu moko maboko me adinda mela yote alobi te bokende pona moni oya bino bokomi ko sala nge komi akala kaka me boli biso to ntima be tongeli mabe wana yaya he ko kanga biso ko le kantibale pe meleki ko mokuse mosengo alobi kaka vérité oyo molongo mobimba ya mendele pe bato maindo ya Afrika pe ya mikili ya bapaya bazali koloba yango États-Unis d'Amérique tomboli su mongongo kaka bilo mo bolobaki ba France ba pesi félicitations ba États-Unis d'Amérique ba pesi félicitations boni bato ba pesi bilo maboko ya félicitations ya botomboli bino pe boku misibino bobele bangona lisu ba senzelenge ba banda kotindela bino attention balingi ba kokanga bino. C'est que bamoni ete makambo mazali kotamola malamu te. Mwana mboka mosengo asali ate likambo ya tribalisme te. Mwana mboka mosengo la kolapaka ndai ya seleka ya moto na nzambe alobi bobele solo. Kasi botuni azelaki kalakala lolenge nini. Azelaki kalate bayi kongole ba sango batomboli mingongo la bango pona kobundisa koloyo. Liwe ba rosi bobosani yango la zonga lesu sima. Bobosani ba marche oyo bayi catholique basali bato ba laiki batombolaki mongongo. Kasi bato bayebisaki biso pe na se kotombola moto ke ponami oyo mutazo Martin Fayulu ezali banani ezali bato basango balobaki yango pe bomona kolapa ndai baboyi pe basango ba influenceaki bayamba mususu bayete lolenge ba musulman bakomaki te lolenge tomoni bato ya protestant bakomaki te pe bandeko babiso misusu ya bayamba mususu bayaki te pola koboya balobi te makambo esalami ezali malamu te lokola bandeko babiso basimoki mbangu ingeta bamfuluzu bango bayaki te balobi ete makambo esalami lekolo Kongo ezali bongo ata ko makambo ya kosepela te yango mona mboka lobi la kokanga monoko te soki bapaya bazali kolobela lekolo Kongo boni biso toloba te eloba mama Lilisaya alobo séa de la presse na line eloko kopesa yo tele miso tolobela mboka Kongo na tie bobele mosala na ngai ya minganga pona soigna kabino. Merci mama Lilisaya monganga oya ndimi ko contribuer na émission tolobela mboka Kongo pena molobele yango séa de la presse alobi soki mo afefele na kimambangu epa ya mama Lilisaya tika nzambe apambola o mama na mosala bozali kosala wala peto ali nango posa po ete bokono soki yei toki makamwa lombangu tozui hôpital ya Malonga kasi bande ko balandi yo oyo tika lisala pe lokola mama Lilisaya tozongela makambo to bandai koloba mosengo asali atako mabe moko te pasinia abandai kozela nde atala boni kaka bato babundela kabiso bato bamelika pe bazali na makambo ya bango na ye ekolo ya bango ba France pe bazali makambo ya bango na ye ekolo ya bango tozotala Macron tozotala ba gilet jaune ezali boko pe ya makambo ya bango esengeli babongisa bongo ekolo Kongo bana ekolo Kongo bango moko bakoyi kotombola monoko te lokolo séa de la presse atombwami esengeli pe bato musu boya pe na sima botombola maboko na ngai soki bolembo ye ndenge basalaki na tango ya Mose ndo moni mosengo pasinia atomboli mongongo kaka lolengo au séa de la presse atombolaka koloba ete victoire ezalaki ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bongo boni bandeko. Est-ce que tozande ko bundela ba congolais to tozali ka ko bunda de ko benga na ba mwana Rwanda balongola tout étendue de la République démocratique du Congo et tumba oyo Moussa Koufela qui est les vrais assassins c'est que Moussa Laurent Désiré Kabila babomaye poye abanaye ko benga na ba mwana Rwanda na sosoli yango lelo pe biso la bilo tomoni yango pole po ete bolandi na ba archive wana kasi sikoyo soki mutalinga lo balikamba Kongo esengeli kaka akima na mikila bapaya pamba te azali ko banga na ye ekolo Kongo soki atomboli mongongo ta musu bakosala ye mabe kasi mosengo pasinia azali kaka moto na kobangaka azali kaka moto na mayele na nzoto yango lo moni ete ami lobaki semba lobi akoki kobomba te pamba te molimo mosanto basala kala yema sekite yazali moto alapaki ndai liboso la nzambe tanga bandi koloba nde omoni ete alobi te fulu oye mati na lipe banko te po ete banko babomba ka misolo hata kola bobombi misolo na maison de trésor obilo batamaile bolobaka bokena pe ko retirer te po pe misolo elongwaka ya sika pe kotaka bongo boni fulu evandaka ekaka tango mwa mafuta ani mati nde alobi iyo mosengo pasinia to ndimi po tolingi bato botombola mengongo makasi kasi bande ko balandi toleki l'étape wana ya mosengo pasinia asali atako mabete pona 2011 ezali bobele ye atombolaki
mongongo pona koloba ete Kabila a triché maponami. Boni boni Kabila nyoko biso la mboka. Boni boni obele Kabila. 2006 obele Kabila. 2011 obele Kabila. 2018 obele Kabila. Kombo wana pe tokobunga yango tendenge ya Mobutu elongba. Mobutu adondoki Mobutu pendant 32 ans. Asali ate biloko emonani. Ebongo Kabila sali nini? Ebongo yo Congolais. Oko manya na Kabila boni. Oalinde traître. Oke na Kabila wapi. Kabila sengela kende. Naba Kabili. Yo kangami na eboni papa. Ozalinde traître. Lokolo ozali traître. Boko kene elongote. Merci na yo qui l'a mais plus c'est 49. Na boye bisakanga ete Jonolo azali. Vraiment Jonolo. Moi kala papa. Na pesa ki bato loembo la yo. Po baye bake. Bako kende bango moibale. Na loembo ya Fatou Mabineta. Tika nzambe. Apambola yo. Na mboka Flansa oyozali. Ingeta la bino nyonso. Bana ya South Africa. Merci na bino. Na makambolo solo lenge bozali kosala. Itumbili. Na mboka ya Gilo Mpinga. Patrick Nzambe. Abomba bino. Tari. Ba master langai Rita. Mami Leba. Kikita bozali. Ebele. Mwana ya Nzambe kwa. Tozali na bino elongo. Yango tozali ka koloba te. Topusa la katolo baka bandeko. Topusa naka. Nalobi olaka lankema ofa kombolo. Topusa la malembe. Bandeko. Boyoka ngai penza. Boyoka ngai tozali kotambola etape la zagala sima ya ngonga. Bolanda ngai malamu. Botika na ino na numero nanga ona tshela bino ezali po ete to sololaka. Bozali kokoma komo finga koloba maloba o ezali malamu te. Nga kombola ngezali océan de la presse. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Je dénonce les insanités. Botu na Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala nanda kone ba pièce le ton d'amour. Ayebi yango malamu botu na Jo Merlino Mosoba. Botu na Arthur Ndombasi na France ba yebi yango. Botu na papa na ngai Fred Massini neta Zendamelika. Tango bozali kosala bongo monoko na ngai pe tobuka. Na yebi pe koloba ndenge bino boza koloba. Kasi eloko ezali na eyamba ya ngai pe na etelo ya ngai nakoki koloba bobo soni te pe lokuta te po ete na lapi ndai. Pe bato bapesanga mayele oyo balobi ete biso tokokufa pola mosala tozali kosala mosala na biso ezali sembo. Tozali première puissance pe 4e pouvoir na monde. Cela veut dire esengeli tolobaka sembo po soki tobali kobuka lokuta ya limalamu te. Est-ce que bino bandeko ya Félix Tshisekedi ba oyo bino botelemi po bomema ye na kufa oyo. Bino bozali komona tete mwana mboka azali na résidence surveillée. Bino bato bokende kotala ye. Tango bokende koswana ye. Pona ni bokutalaki ne bino moko te. Masolo bomemaki bosololi yango la miso ya Direcab. Pona ni bosolaki yango ensemble na ye. Pona nini bino bato oyo boza na ye ya famille. Ya famille. Lokola nga bolibota langa e ya kotala ngai pe bachela nga moto mosusu akengela nga poto solaka. Bache wala pola nini? Soki bolobi chiluba mwana mbala la koyoka aza bilingue. Ayekole minoko na biso nyonso. Bilo bokasi Vital Kamerhe ba préparer ki epona lelo. Ba préparer ki epona lelo te. Vital Kamerhe ba préparer uta kala. Ba mise ba moye ko pesa ye mayele wala po ba yeba ki eloko ni ba ko tshai po asale la mboka Congo. Siko leto boya yeto bengala bango bino bozali kondima. Ndeko la bino komi na pasa ko yamba telefone. Ndeko la bino azali ko tambola bazali ko kangama naye. Na baninga oyo bazalaki na ye malamu avazwa bokonzi. Lelo bazali kolela. Soki ba bengi ye ba yeko yoka mwana mboka azali ko yambate. Soki balingi baya kokuta naye esengeli bobele kameleo wana azala pembe na ye. Siko bozali komona penza ba tata mokonzi ekolo na surveillance ya bongo. Siko bino bozali ka kokota po ete bobo maile sous davantage. Boni pe bolingi ete. Bosepe na misolo na ye kasi bolingi ete. Bosepe lindenga kozwa mbongo pesa bilo kasi bolingi lobiko na ete. Bozali kolinga kaka kufa lelo bongo lobi bolo bake bolinga ki ye. Biso lokola to lingi eto moni mabe musika yango to lingi to longola ene sika wana. Tozali koboya ete. Mwana mboka boli bola tambola azaka na bakadogo wala atambola azaka kala mapinga o tata mokonzi Kabila salaki atambola boye azaka kala mapinga ya muto biso to bengane ko Congo boni koto aleka bebe na Vital Kamerhe le pacificateur ya Joseph Kabila Kabange obaya na elongo ye wala pa Yesu ko pacifier ne sika ya mwana mboka Félix Tshilombo yango tolobi bolongwa la ba sentiment ya lokuta bolingi Félix te bolingi pe bokonzi na ye te bino baluba boza ba traître bozala ka batu mabe bozali ko bomisa ye yango la bozali siko komi bima lokola bolingi ye te moto soko nyoko aboye atambola azana ba monya Rwanda atambola ba garde corps ba tshela sima na ye est-ce que baza ya ye est-ce que baza ba garde corps ye moko amiponi wapi bato awutaki la ba ona IDPS po bakengela ye moto nyonso soka zubo konza kendaka la batu na ye
azalaka na ba mapinga maye mutu nyonso soki azwi bokonzi azalaka na bato oyo aye azala bango sire oyo bakopesa mai ya komela lokola ngai nakosala emission na nga boye mai oyo ezali awa motu apesi nga ezali Carle Bontongo motu ayelaka nga mai naza sire na ye mpo soki mutu mosusu apesi nga mai na komela te soki azali te lamelaka mai te soki bomoni mai pene na nga cela veut dire Bontongo azali wana apesi nga mai mais sikoyo bino moto akopesa ye mai moto mosusu moto akokende kotika ye na mobembo moto mosusu moto akokota na ye na makambo etalami moto mosusu sikoyo bino bolingo na bino ezali wapi apport na bino ndenge bino moko bato mayele boloba ezali nini mwana mboka azala résidence surveillée mwana mboka nyonso akosala bato bayebi yango yango nalobaki nzemba Fatuma Bineta ekosala mosala nango kasi biso tolobi boye tokolongola mwana mboka na esika wana na pete yango nayebisi bino bato bobengaki bolobi mwana mboka bemba gomba kosala eloko te nayoki bato mosusu babengi balobi o F Bazaiba akei na ye kuna na EDPS bato mosusu balobi o ndenge tata mokonzi ekolo akendaki kuna na Zambia bake kokutala Moïse Katumbi me bino nazokamwa bino ntango azokende na États-Unis d'Amérique azokutana bato États-Unis d'Amérique ça veut dire bayokani te bato États-Unis d'Amérique bazoyebisa ye livre Kabila po biso tozongisa Congo ezala malamu bayoka ina yete ezali lisolo akoki kokutana Moïse Katumbi ezali ennemi na ye te Moïse Katumbi boyebi bien kakumisaka ye bandakala bakoki mpe kokuta Léola Martin Fayulu Madidi Martin Fayulu azali ennemi na ye te bakoki kokuta Léola Bemba Gombo azali ennemi na ye te bakokuta na F Bazaiba azali ennemi na ye te ata kokuteli mpe na ngai mopanzi sango ya miso tolobela mboka Congo nazali ennemi ya président de la République te nakopesa ye kaka malako oyo nazali koyebisa bino lelo mposa na biso ezali ete totonga ekolo wa biso bomoko Eric Lema Talankongo bomoko nde yango biso tolingi totonga ekolo wa biso la patrona mama Chantal Ayao la présidente ya ABC1 totonga yango na bomoko mama Sylvie Mbenza États-Unis d'Amérique tolingi tosolola soki ndeko la biso epembele biso tokoboya te mais loko tozali kobanga lisolo nyonso biso tokoyebisa ye bagarde baza sima na ye bamoni ya Rwanda mapinga eza kokengela ya mana Rwanda yango tozali koloba maboko la biso tokosenga yango la mikili ya bapaya bolinga te pamba te na temps oyo tozali na yango esengeli toluka bato ya makasi oyo bakosimba biso ndenge ngala zakalaka buya l'homme puissant na complicité na biso mibale soki aza maladi ngala koyoka pasi yango tokokele kosenga maboko na bato baluti biso makasi pe na ba oyo bakosunga biso ya solo tokosala la bango ndenge loso basalaka mpona bofuluki ekolo Congo ba ennemi ya Congo balongwa na mikolo mizali koyala kotiela bilo ba documentaire mosusu bomona souci ya océan de la presse na émission tolobela mboka Congo pe ya ABC1 mobimba ezali koya kosala bino mabete bandeko ezali koya kotombola bino makambo bino boyebi te mama gata bokela lokone femme pekato ezali koya koyebisa bino makambo bino bobosana kala yango nde bomi mboka na biso yango tozali kotombola boni minéraux ya biso ekeleke pa bapa ya mwana Congo yebi minéraux wana te esengeli mwana Congo bato bazosala pe misala wana bakitaka pe na zone na biso minéraux bakendaka pe kotala poto ekola yango esengeli mwana nyonso ya Congo ayeba ke minéraux na biso colté ezalaka boye ayeba cobalt yango ayeba cuivre yango ayeba manganèse yango ayeba richesse nango caoutchouc ayeba richesse ya mboka mais biso toyebi yango te ndeko toyebi yango te bobele mindele nde bazali koya yango tolobi tosengaki maboko siko maboko na biso ya lini na uti de koyebisa bino tolinga te yango ndeko kokisama si moi oyo topesaki ezali ya nini mwana mboka Bemba Gombo alali te esengeli bazonga Moïse Katumbi esengeli bazonga kasi tozali kosola na mindele oyo bakangaki Bemba Gombo mindele oyo bakangaki Bemba Gombo bino so boyebi asalaki mbula zomi yali mokete bandeko kasi na bosalaka mbula zomi makambo nyonso bakondelaki mwana mboka eleki ezali ya solo te esengeli mapinga wana kolanisa na mibeko po ete tango tolobaka nil net au-dessus de la loi ezali na monde moto nyonso fa gumamela mibeko ezaka la Congo te bango pe batali ete ya solo tobuki mwa mobeko mabe tokangaki mwana mboka kaka na boyokani ya mabe mais moto wana pe azalaki nyama ya mabe atakakosaki biso yango sikoyo nde bazali kosolola benga moningo aza pembeni yebisa yoka sikoyo lisolo ya mwana mboka Bemba Gombo po bientôt de retour na ABC pe na République démocratique du Congo bazali kosolola bayokana sanza motoba ezali pene soki bafuti ye misolo miaye elombe jende ayeyi penza tokota siko na procédure otokokota pe soki bazali na misolo te esengeli batombola mwana mboka na kiti ya makasi ya CPI bino bato bolukaka mwa koyeba bokende bokota
makambo se ya koyebisa bino bozala kimia yango na yebisa ki bino o to benga ka moto wana ya volcan eyakala mwa malili ekopesa mwa malili pe tango etombwamaka moto wana ezalaka lolenge yango nalobi tokobunda nde tolobaki na bilo 6 mois totiaki 6 mois te toabela 6 mois tokobakisa te 6 mois yango tolobaki soki tokoyokana malamu tokosala 1 plus 4 po après 2 ans mapona malamu mazala tolongola mwana mobali na biso ntela te a vivre yango mais kasi tobongisa soki pe ya koboya nde tokotindika ye akende na bato ya pesaki maboko mais lokola aza ndeko na biso nde toza koyebisa ye déjà pe ayebi yango soki bamendele bakoki kofuta bemba te na mois ya juin bakotombola ye na kiti ya bokonzi ya boloko ya CPI kasi ntango bemba kozwa kiti ya bokonzi na boloko ya CPI akokotisa banani eli lokola balobi océan de la presse banda kangaka bango oyebi na kotia belo boko boye bamwana Rwanda bakoti bayi Chine bakoti bayi nyonso bazwaki misolomo ya biso bakoti sikoyo eske bakokele bango moko bakokele molongola bayi mboka yango nayebisi bilo bomela mai ya piyo océan lobi bomela mai ya piyo bemba azali koya avec force Moïse Katumbi azali koya avec force océan de la presse azali koya avec force apesaki kaka 6 mois 6 mois soki CPI epesi biso misolo te ekotombola biso la kiti ya bokonzi ya CPI wana biso moko toye kokanga bango tokozala bezo ya mapinga ya bapaya te tokozala bezo ya mapinga ya bapaya te mapinga mabiso moko nde ekokita kokanga mwana mboka Kabila kokanga président ya cour kokanga nanga kokanga banzala nzoku kokanga bashadari kokanga bamende kokanga bango tu kokoma bango na saki pe kopesa bango na mibeko po mibeko ofutisa bango kasi yo congolais oyo kongotono pe tokokanga yo okende kosambala bango po ete badossier babino bozali bandeko balandi tozali kokende ndambo la lombango po ete bazali kotalisa ngonga kasi mingi ya koyebisa bino ezali yango nalobi bozala branché massivement na ABC1 po ete chaque jour bozozwa ba nouveauté chaque jour mituno abino bikozwa biyano mama gata yango nalobi bozala kimia bobanga te 6 mois botanga 6 mois kasi tolingaki toloba na uta ekolakisa bino na boyaki kosala commentaire bolandaki bino moko la bilili kufa ya mobeti ndembo ya makasi ba o balingaka lisano ya ndembo pamba te lisano ya ndembo ezali pe moko o epesaka biso pe bofuluki lokola mboka ezali malamu te ndenge balanga nzembo bayembaki mboka soki ebebi ekokufa kala mosolo ekokufa kala mayemaso boko mona mwa masalo ya ndembo ekokende mwa lolenge longobani te kasi uta babeta ndembo mwana mobali wana oyo bomoni ekokufa ndaye acha babina ye mwambe acha babina ye 9 acha 9 kabuya l'homme puissant merci acha 9 bina ye oyo kino lelo nano balongola yango te ah l'homme puissant mama Lilisa ya merci merci la bilo batu nyonso bolandaka ABC boende zalaka 9 bi ndayacha kasi balobi bokele ko vérifier la bato babetaka ndembo la bato bayebi masano ya ndembo bafutaka bango misolo ya bango lolenga longa na masano ya bafrika bafutaka bango misolo kasi mwana mobali oyo akufi mobola moto oyo mbongo na yebimaka akufi mobola moto oyo azwaki ye na aide ezali bongo mwana mboka eto moto ya mikili ya bafrika ya moindo ayoki mobeti ndembo oyo papa na ye na lisano pe tikino lelo metope na ye oyo acha ata ko moto moko te na Afrika longoli yango pe na mikili ya bapaya à part tant mosu ba meso ba kozoka ba livre d'or ceux qui ba nini ba ballon d'or et là ba chaussures d'or mais na mikili ya bafrika ba to moindo nani moto ache metope ya lolenge ya late pe mbongo na ye na liaka Costa Omari sikoyo biso tozoluka état de droit na mboka bakanga ba Costa Omar moi mobala kufi pauvre mutamemi eto asungi ye asalisi ya meme na South Africa na mboka ya Patrick Etumbili na Guy Lompingala na Lompinga Guy na merveille amemi kuna
asungi ye pe liwa lokola ezalaka te eye kokoma mwana mboka baleli ye kitoko ndenge bomoni na makasi ya eto oyo azali joueur ya Afrika ya moindo ya mboka ya bapaya longoni ya mwana mboka boye nde tolingi topesalaka maboko kasi misolomi ya ye tozali na baye batali makambo matali lisano ya ndembo Papa Costa Omari esengeli bakanga ye na misolo mwana mobali oyo famille ya mwana mobali oyo fo ezwa misolo na bango po ete mbongo na yebimaka kasi ata bino moko état de droit na mboka ekufi te état de droit ezalaki ya IDPS sikoyo Costa Omari est-ce que président ayebi likambo oyo te ya mwana mobali oyo akufi moto na ndembo makasi moye mpe président koma ezali te azali kobombela bilo te wala bofengola mwana mobali oyo te mpo akokoma ndenge nini nauta ekolakisa bino libulu oyo ezindaki maye masalamaki kuna yako na bato ebele oyo bakufaki bacondoléance na mabota na bango kasi tata mokonzi akendaki mokolo ya lomingo ye na Caméléon kokoma bakomaki omaisaolao batoli pe bakonza mboka basosio sesio moye patambolaka lisusu ezali te ata ko oyo koyinda sikoyo na kati ya campus Esther Boluka merci mwana wa inikine kuna ekoyinda nde koyinda bato ya faculté ya hydrocarbure na bato ya médecine boyokani ezali te entre bango pe ezali bongo kuna na campus botinda bato to bobenga bato bino bato bolingaka kovérifier na kati penza ya auditoire oyo ya médecine en tout cas ezali palati moko ya mwa kolala po babuki yango kasi makambo la moye tata mokonzi ekolo akoma ezali te pamba te population congolaise elingi tata mokonzi te po epesaki ye maboko te yango tozali kosengala mwana mboka Martin Fayulu Madidi kende kotala mabota oyo lokola yo ye aussi conférence de presse kende kotala mabota oyo kufeli pe kende na inikini cha mwa kimia pamba te bato bazali kozela mwa mongongo na yo po toluka moyen ya kosenga maboko batonga mo esika wana bana ya kelasi bazana mwa kimia po soki yo kei bakoyembela olo yembo bolimbisi mwa moke c'est notre président Martin Fayulu notre président c'est bisoto poni Martin Fayulu kita otala libota oyo ezoki bokono bakufela ki bandako ezindila ipene pekene na campus étudiant bazali bongo na posa na yo o seconde tata mokonzi ekolo pamba te soki akei betoji mafingo ekosala pe mwa pasi kasi bandeko balandi tokomi na biso la suka émission tolinga eka toyebisa bino ete bomela mai ya pio malili ebomaka te jufendele boko yoka be pi biso moko tokozwa mapinga na uti koyebisa bino ete mwana bemba gombo mwana mboka azali koya kasi na 6 mois otopesaki bino makambo nyonso tokosilisa be na sanza ya motoba po ete tosala malamu mais to proposer na président de la république azala motema pio na ndenge bakosola ye na bandeko na ye na ndenge bakokele kokutanaka ayeba komirir baide wana pamba te tolingi te Congolais akima na bamonya Rwanda te toboyi yango à moins ozala traître mais ata oza traître tokozwa yo ka poto bongisa po lokola toyebi yo vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu connais pas lokola toyebi bilo bozali bato ya katuku bianza toyebi bilo bolingaka mbongo toyebi bilo bolingaka batu te bolingaka nde mbongo boza kobunda po lekolo te boza kobunda nde po bosa recher ba poche na bino toyebi pesi ko tokocha bino kasi bandeko balandi bolinga te Congo aux Congolais. Bientôt, debout Congolais. Bientôt, Zaïrois dans la paix retrouvée. Merci Nabilo Nyonso, Bato Bolingaka, émission Tolobela Mboka Congo, Imper Zahir Yassika, président Germain Bafalanga, Tokozela Mama, présidente Asa Komaki Awa, Mama Séraphine, Okobengate, Tokozela Yo, Toumeli Peba condoléances, la libote président Germain Bafalanga, Pambate Akoufeli, Mama To Mama Kulutu. Merci Nabino Oyo, Botinda Kamaloba, et comme la Kanga, Kila me plus 49, Bokila Lokondo, FMP4. Merci Nayo, Zaïba ya balisien. Merci na yo na uta ko yebisa na bino ete nazalaka sir na bato bapesa kanga mai ezali bongo Carlin Bontongo po bango bako poisonner ngate bino nyonso bisiki ezwami bino. Merci na Kabuya l'homme puissant oyo azalaki bongo la sima ya caméra l'imbattable l'incontournable en forme maintenant. Merci na Pape Dieu directeur ya recherche stratégique. Merci na pare ya bemiso banga sango mokonzi. Merci na mama Fariana mokonzi ya bakabelo bo bakselema Boko Banque la Fondation Believe. Merci Maman Rita Mawete Fos Kadike, c'est papa social. Nazo la maman Solange Bengabiso. Papa Teddy, merci papa Emma. Tozo la bilo bozali ebele. Ingeta Congo
au Congolais Martin Fayoulou, président de la République. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.